Mbote bande ko bandi ya Tinka télévision. Merci pour nous toujours branché na betan de Mikel Abino pour nous ya mabasa motali mboka la biso. Fidèle internaute le to kiti a sur le terrain, to ko la kisabino to pe ko sola ba imboka ko zama. A point de vue na bango to pe réaction la boss makambo tali social et économie mboka la biso parce que bande ko basali ko se plaindre le peuple est d'abord au chef d'état et là qui bango ba bi basali ko mona yango te. To ko 14 mois maloba et pe intervention na bango ba s'exprimer devant caméra bino mo ko ba réaction na bango. D'abord quand j'ai vraiment ko la brancher na kata Tinka télévision to ko bando kiti la bino toujours sur le terrain et ça a été banalisé to mais ça ko ça la méthode ça de notre mieux ko kiti sur le terrain to zo ba point de vue à batu to ça ba constat ya bisika nyonso na kati nguba Kinshasa ba remerciement na ba boss na papi ke na rifan ki sombe na bossa nte mon velu mbote ndeko mobali mbote madame papa na to monyo awa ici ko zali ko sala musala na to lingi to zo mo intervention to point de vue na yo sur makambo etali social na économie ya mboka na biso ndenge ezali ko évoluer o pesa biso juste point de vue na yo pona makambo mboka na biso ezotambola nango bien. Bon, et le réseau tungisa peuple congolais eza likambo ya kolia eza pasi mboko yo eza ekomi lokola bato bako lobela mboko baza lusute na moment oyo insécurité eza na mboka na utaki ko kende kote ya bandundu na kuti bandeko na biso mususu kuna bazo souffrir kaka makasi biloko nzela eza te biloko ezomata donc économie ya mboka na biso eza matato makasi mpona côté social malabo nazo nango yango wana osinga bakonza mboka to chef de l'état mpona makambo l'économie na social ya mboka na biso eloko nakoyebisa mokonzi ya mboka eza ke il faut abundana nano mpona mabumu ya peuple omoni ata biso bato ya moto po otambola na nzela il faut na ndako bazala déjà baza bien mais soki baza eloko ya kolia na ndako te donc makambo nyonso ya Congo ekozalaka mabe marge naza muluba kozala muluba donc eza eloko moko te il faut mutu nyonso azala bien nango wana nazosenga mokonzi ya mboka aluka kopartage mpona likambo social mutu nyonso lokola aza muluba aza mokonzi ya mutu nyonso aluka nanu koluka kotia eloko na esika nango na moment oyo alobaki ke 2023 ou bien 2022 bato bakozala bien tozoluka tozala bien maloba naza nango yango wana mbote ndeko mobali to monyo osa musala na to mito zo mo point de vue na yo par rapport ya social na économie ya mboka na biso ndenge ezali kotambola ces derniers temps na kati ya mboka na biso bon nde makambo ekendela tellement tozomona eloko eza te selon social eloko eza te parce que tomona mbongo circulation ya mbongo eza te tozoloba tobana kozela président akota ke le peuple d'abord mais tozomona le peuple d'abord yango te dollar eza komata mbongo ezomonama te kolia eza komata eloko nyonso ezomata jour au jour mboka mobima eloko emataka eloko ekitaka te soki eloko emati ndenge ezokende ti ndenge kosuka tozoyeba te sikoyo mpo na ngai na omona social eza 0 à 0 à 0 tovote eza te epa na nga na ovote ni député ni président na ovote ata mutu moko te mpo na nga parce que na omona te eloko moko te eloko oyo tolobaka tozomona nde tokoloba mais eloko tomona te eloko epa na nga na omona eloko te oui inutile totiaka bongo mpo eloko eza te esalema te parce que ata tosali eloko echangeaka te oyo yanga yango wana parce que na omona bia tokufa oyo eza lifelo nde tokende parce que eloko eza te mbote ndeko mbote mama tomoni tolinga tozo mwa intervention na tozolobela makambo etali social na économie ya mboka na biso c'est dans l'état na kati ya mboka na biso maloba na ezali nini bon maloba na nga eza boye
mboko oyo vie sociale baokipe yango te mboko oyo baokipe vie sociale ya peuple te donc baprésident badepute bazokote kaka sur poche na bango na famille na bango bakomisi Congo lokwa laki donc laki ezake no mutu aya toki na mai na kopo selo ye moko ake nango donc population bazosouffrir mais bango bazodévelopper et puis dede nakobakisa to ya dollar ezomata président azomona nango azokipe eloko te koli ekomi pasi tala biso bamota biloko ezokita te dollar ezokende kaka likolo dollar ezokende mais mpo na nga tovotaki ye ata tolobi mama asalaka na ye te ntango akotaki alobaki le peuple d'abord mais tomonaka yango te tomonaka yango te c'est inutile tolobela makambo nyonso c'est inutile tolobela wana eza ya lokuta batika biso lokuta wana eza barime balokuta ya papamba eza lokuta merci mbote mwa mbali mbote mama moni ozali dépassé tongi tozwa point de vue no mpona makambo etali social ya mboka na biso à point de vue na ngai bon social ya mboka na biso pour le moment eyeke bien pourquoi bamakambo ebele eza oyo mokonzi ya mboka ainitié esalama balona dela bukanga lonzo banini kuna kote ya kanya makasese babiloko eza ebele social eyeke bien mais tout le monde ndeko mosusu base plaindre babi dollar ezali toujours amata biloko eza toujours amata banda kala même na Angola dollar eza amata eza bongo eza partout na Ukraine kuye mati makasi na Russie siko biso na Russie bana baza bien na Russie pe dollar eza amata nyonso eza yango normal côté social économie nyonso ça eza normal mais on vivre la biso bien tozo vivre bien te maintenant makambo ekende eza normal ekende bien eke bien elolo osengela bakonzi ya mboka mpona makambo etali social na économie osengela bakonzi ya mboka balandela bamiyibi oyo bapesaka mbongo so bapesi mbongo batia biso bainspecteur na sur terrain batia biso bainspecteur toa besoin bainspecteur balandelaka makambo wana sur terrain et puis makambo élection eza te merci mbote papa mbote ndeko tolingi tozwa mwa intervention na yo sur makambo etali social na politique ya mboka na biso okosenga na bandeko oyo bazolanda yo tokopesa point de vue na yo par rapport ya mboka na biso ndenge ezali koévolue tomona toleki na bacovid tomonaki barecette mpe misusu esili komata point de vue na yo vraimen ezali nini mpona makambo etali social ya mboka na biso bon na likambo etali social ya mboka na biso social pende ya mabe makasi donc social ya mabe penza donc mabe makasi le premier ministre Fouata likambo donc ti toloba mabe penza makasi ya makasi donc bato baovivre mabe souffrance ya makasi mati so tolobi ke na ntango ya Kabila na ntango ya lelo moto akoloba ne polémique te toloba nga babenga nga Fachi Beto kasi tozala parti pris te de social eke mabe de soko régime ya Kabila na régime oyo de social ndenge ezalaki ya Kabila na oyo ya lelo vraiment semble ya Kabila mwa bien peuple aosouffrir penza makasi donc côté wana premier ministre penza tolingaki makasi vraiment sala tout a faire échouer ce président na biso te vraiment asala tout donc mabe eza makasi de tina oloba boy de eza mabe makasi penza merci beaucoup ok mbote mona mboka mbote mwana mboka tongi tozwa mwa maloba par rapport ya makambo etali économie na social ya mboka na biso ndenge ezali kotambola point de vue na oyo ezali nini mboka na biso économie tozomona bandeko mosusu bao se plaindre ete biloko eza toujours ya komata badollar ezali ya komata yo koloba nini parce que tomona chef de l'état eleyi biso le peuple d'abord etanka yo mpe peuple okoloba nini bon makambo yango ezali imperceptible te donc je crois que motu nyonso azomona yango ozala mobola ozala moto mbongo na mboka oyo en tout cas
situation ya sociale, hein? Donc en tout cas c'est très dur. Moto azo vivre vraiment, moto azo vivre, moto baloba ke moto ako vivre na motoki na ye, mais awa vraiment ata motoki yango ekwei awa na Congo c'est très difficile pona ozwa kaka. Depuis na motoki pe vraiment okotoka motoki wana ebimi pe ozwi pete olali nzala. Bon, parce que bisa biso économie et mati réserve ya 6 milliards. Mais tant que changement ezali na étendue congolaise te. Non, nyonso wana sikoyo économie wana mati ba réserve ya so ya 6 milliards 7 milliards wana donc tina nango eza ya nini? Mais batu ba kufanza. Je te dis banda fachi aye. Je pense c'était 2018 ou 2019. Alors, $, ezakaka ya komata 3 ans yango yo. Donc $, likolo biloko misusu ezo mata sans cause. Net carburant et ucho mata 2 jours, pas même 1 mois. Donc sans cause biloko e mata. Donc la situation est très dure vraiment. Malgré tout ce bazo ebisa biso économie et mati réserve autant, mais biso peuple to souffrir to kosepela ndeni sokeza ekozala la lukuta ba ko sabiso économie yango e mati nzoka ezo matana e mati nango te balarme, parce que le peuple ne se retrouve pas, hein? D'après tout le peuple ne se retrouve pas et le gouvernement Sama Lukonde bakoki ko démissionner même, donc parce que tant yango do oyebi manœuvre azo sala onde ilukamba asala ki pe kaka mana bandaka na ba manœuvre ya boye, hein? Si ba ye ko sutuka donc dans les messieurs ne travaillent pas, il faut rebengana ye, il faut akende. Donc non, pour na likambo etali social, il faut président atala lisu na ye vraiment na gouvernement makasi, surtout na premier ministre, hein? Donc, pour le gouvernement Sama Lukonde s'est échoué. Il faut le président de la République, le rôle à révoquer selon la Constitution. Mais, Asenga Sama Yemoko démissionné a démissionné. Ou soit le président a ba député comme ça, va destituer alors qu'il part. Donc, Makamboye Bisaki Bissona, Otozomona Sikoya, ça ou mérite déjà na primature. Changement exact. Les messieurs ne travaillent pas, hein? Maintenant, il faut que c'est le temps qu'ils dégagent. Donc, tout ça va fanatique. Tout ça peut la quitter dans tango banoma qui est. Donc, on espérait que non. Et donc, peuple a gagné, peuple a se retrouvé. Mais les autres, comme qui est dans une année, peuple a toujours perdant. Hein? Peuple a toujours perdant. C'est ça, nous, on a voulu. Mbote mwana mboka. Mbote maman. Mwana mboka tongi tozo mwa maloba si makambo etali mboka na biso tozali ko vivre na kati ya engumba Kinshasa to moni bande komsu bazali ko se plaindre par rapport ya social mboka na biso ba dollar eza toujours komata biloko roli eza toujours komata to ebite économie ya mboka na biso ezali ndenge nini to ezali ko voler ndenge nini maloba no ezani. Bon na sepeli na mutuna na yo maman. Mais sur ce qui concerne social et économie en Boka, il y a des gens qui ont marché. À mon avis, les gens vont souffrir makasi, les gens vont souffrir misal les athées. Ma plan est tourné dans Bandakou, mais ceux qui le ont mis sur le moto boyé, tous les gens jeunes, ils se débrouillent dans balabala, marché, ils vont venir, ils vont beaucoup de temps, autre. C'est par rapport aux gens misala. Ceux qui ont compagnie Zalaka. Nous avons kalamta 6 classes et dans la compagnie sont on pagala oyo ils ont déjà établi que cause la n'a pas conforme il y a étude ya mutu selon l'étude faite mais les bajens dans la barba les bébés en tout cas wana ils ont raté bakunu na wana ceux qui le ba megata ko interdit ba moto ba bukinde ba zobuka ba mesa wana souffrance ezo augmenter na batu en tout cas yango zo mona kulune zo mata la souffrance batu bazo komana ba mentalement ba maboma ezo kotana mitu ba jeune et puis kinduma façon de vivre même saison ko zwa stabilité te pona les comme l'économie rien ne marche. Pourquoi? Parce que na niveau ya ko futa même banda ko ne to futa là un jeune est incapable ya ko zwa nda ko sala longo 5 ans
na bato ya lelo futelaki awa kolonda ko matisi to par rapport biloko zo mata me dollar et matite mais au moins biloko mati donc difficulté na biso de se trouver dans mboka yango wana ozo mtona en tout cas ya liboso ba meka kotala ma dollar ne zo bomana mboka makasi ba meka ko stabiliser to ya dollar so qui kiti et comme dans ba 100 et comme dans ba 90 ndenge zalaka kala bina ba 150 bongo. Ça peut permettre des gens d'équilibrer de façon à faire bandaku ata muke bazozwa. Deuxièmement, ta bazo bengana bato eza bien. Eza sécurité na biso mais misala ndé ezate, Au monde moto zote kana, c'est un licencié, c'est un D6, c'est un gradué. Eza boy mais le fait qu'il y a 600 mois économie na salaka ya mois 10 000 20 000 a chemé ça pour meka ko survivre pour na richesse yo ba tremplin de to salaka yango ba petit marché bomo na balabala o. Et yango zo mona difficulté na biso mais bona bakona mboka batele biso ma misala batele biso ma misala ba compagnie ezonga ba créer ba compagnie ya misala ya ba jeune comment ba ko recruter ba jeune pour misala songolo pakala ndenge to ngina ba service national ba misala ya ba pelzete ba onatra wana ba fongola ba jeune ba ko to na misala makasi et so ba jeune ba zongi na misala nyoso ko marché mabala et façon ya kufutela ndaku économie na biso mbongo pe ko tourner na kata mboka pour mona ke bato bazo sala pe stabilité ezali et moi likamuna tulingala ba yango wana mbote mwana mboka mbote journaliste tomonio tongi tozoma maloba par rapport ya mambetali mboka na biso mambetali économie na sociale na vie oyo tozali ko vivre na kati ya mboka na biso intervention no ezali maman vraiment ezali pasi mingi na komona oyo nyonso tozoleka kati ya mboka na biso vraiment social eza te tozonyokwama ata mosala ya transport tozosala vraiment tozonyokwama donc nyonso ezomarché te en vrai dire mais oui social eza ekolala économie mpe eza ekolala parce que tant social ezali okomona makambo nyonso to eza oyo émission ozosala o so okoti na wenze tala biloko ndenge ezali ndoko oyeba ke social eza te tozolia na pasi tozovivre na pasi en plus carburant so mataka se komata social yango ekofana ndenge nini biso sikoyo na moto soki neti omoni bamoto nde etandami boye mosala eza te bato baboyi komata transport bakoma okende makolo ozomona ta batransport oyo ba 1000 fois ba 500 bato baza te mpona nini carburant mati bango mpe fo bamatisa transport na bango biso mpe bato ya moto fo tomatisa tracasserie mpe na nzela elobi biso yoyo neti ozwi na kianza omoni ozwi na kianza babiro de moko bavandela biso wana na kianza to toyebaka bango te balobela biso na likambo ya babiro de wana soki na pasa université na kianza komi na kianza komi na ngaba doki bakangaka biso na loyenge document oyo toyebi oyo bazoloba na télévision ezali plaque tozoluka mbongo mpo tosomba plaque mais autorisation oyo bango balobaka totikala kozwa information yango te me bakangaka bamoto bakangaka esalamaka na komini moko ya ngaba wana donc tozosouffrir makasi vraiment tozosouffrir esalaka te biso tracasserie epai ozwi baroulage ozwi mutu na mutu akoma service na ye babiro de ozwi tozoyeba te mama tozoyeba te rien ne marche ok mbote mwana mboka toki tozwa réaction na osi makambo etali économie na sociale na mboka na biso ndenge ezali koévolue opesa biso mwa intervention ndenge tozali kovivre to ndenge tozoévolue na kati ya mboka non en tout cas nakotémoigne koloba ke tozoévolue te mais tozokita kutu kokita pourquoi parce que kotala kaka makambo nyonso ndenge ezosalama toza na évolution moko tozoévolue te na mboka na biso bato bazolala nzala mikolo nyonso oyo pasi ezobakisama likolo ya pasi et en plus de cela bao bazotravaille kutu bao bazosala misala kutu bazofuta bango te suite yake makambo oyo ezoleka na kati na mboka na biso en réalité balobaki kete bakangi di kote yake bato bayiba te mais en réalité so tosali ya solo bato bazoyiba kaka nini ezolasa te ke bato bazoyiba te parce que bato bazoyiba kaka social eza nango 0 sur 0 toza na eloko moko oyo tosali ya malonga te. Mbote mwa mbali mbote mama sango nini malamu
Donc la mambetali sociale et économie en beaucoup la biso, Europe sa point de vue notre peu mécanisme. Bon, likambo etali social biso moko tokotika mokonzi ya mboka te parce que balobaka liboko moko ekotambola yango moko te soki toza nanu na bilanga social eutaka na makambo mosusu makambo ebele so tosali bilanga biso bakongole tomipesi nanu na bilanga lere tolongi masango lere kokola ezokota ezopesa pe moyen ya kosunga mokonzi ya mboka mais quand même ndenge balaki biso makambo ya Thomson nango tomoni te tozwa na peleka mokonzi ya mboka akolaka biso eleki ebele kolaka eza nde kosala te il faut pr moko alaka asala tozeli Thomson tomoni yango te masango emati biloko ebele emati tolingi makasi eza likambo social papa peuple biso nde toza boye soki ke social eza na mboka tokotuna ni makambo ya élection ni makambo nini te social nde ekofandisa mboka parce que nde naza boye soki mwana aza na nzala kotanga te songa pe nde naza na nzala nakotambola te ozo comprendre donc so libumu etondi wana soki oyeli mutu makambo ya politique akoloba ngo te ti lelo omoni bana mike na bano babotami lelo bakoti na makambo ya politique eza nde nzala ozo comprendre eza nzala eza nzala parce que soki muntu ali atondi akoloba makambo ya politique te ozo comprendre maintenant nazo rappeler mokonzi ya mboka makambo alaki biso Thomson ekokita tokozala na basoso awa tokozala na banini social mais tozomona yango te maintenant tolingi makasi ye mpe alakisa bolingo epa na biso ozo comprendre alakisa bolingo na peuple po peuple asala nini alinga ye mpe makasi ozo comprendre nde maloba nazali nango wana merci kombo na wana Sephora ok na sepeli bonjour maman. La mambetali économie na sociale en mboka na biso okoloba nini to kobakisa nini na ndenge mboka na biso ezali kotambola. Bon mpona ngai vraiment nazo se prendre naza motar mais difficulté eza na biso tozonyokama biloko ezomata carburant ezomata donc tracasserie na nzela donc nyonso eza mabe bambuteya nyonso wana ezaka na économie na sociale ya mboka donc tokokoka te topi tokosala nini donc mboka eza pena bien te biloko ezomata chaud carburant eza mpe komata donc moyen tozala kimia eza te. Rien ne marche ces derniers temps en mboka. Non, il n'y a rien qui marche. Donc tout est difficile. Et donc, vous avez un chef de l'État. Bon, tu ressens un chef de l'État, Azwa relève, Azwa qui autorité, la papa na biso aliboso, ko meka, ko sunga biso population pour tous vraiment à l'aise. Ok. Merci maman. Mbote maman. Ndeko dengi to zoma maloba pona mametali vie sociale ya mboka na biso okoloba nini mboka na biso ezali kotambola kolia ba dollar to ebite biloko ezali ya komata point de vue na ezali elono osenga na bakonzi batalela biso. En tout cas maman na oyo eza kotala vie sociale mboka eza kokufa pena to souffrir na niveau moko ya osana te mbongo emonana te makambo nyonso ya makasi bilei ya komata kaka komata ti ndenge biso toa bawewa tobula boye tracasserie eleki okoti na nzela boye baujana balanda biso nsima tosala boye mabe bakitanse balongola tosomba topesa bango ba 500 francs par jour mais omona tracasserie ya makasi baroulage basala mosala lisusu te bambuteyage eza na nzela bango kokangaka bamituka kokangaka bamoto eloko oyo basala wana tosepela nango te biso toyebi mosala ya policier eza mpona kokengela biloko ya bato na bato mais bango eza lisusu bongo te bakoma kokanga biso bazolia biso bambongo wana ekotaka na konti nini yango nde toyebisa mokonzi ya mboka atalela makambo wana mpo toyebi batiaka bambongo wana wapi ezalaka na baposhi na bango ekotaka na baposhi na bango na yango nde tosenga bakonzi ya mboka bayoka kolela na biso mpo ti ndenge tala ndenge totelemi na moi eza po te bamosusu tosala boye bamosusu bayibaka bamosusu basala makambo na bango donc na yango nde tosenga
tosenga mokonzi ya mboka atala likambo oyo atala likambo oyo mpenza toza bakongolais il faut tozala libre na mboka na biso. Merci maman. Mbote ndeko mobali. Mbote mama na ngai. Tomoni a des passages sika ezwami biso a tongi tozwa réaction na mpona mama etali mboka na biso social na économie ezali kotambola to ezali kotambola te. Bon, en tout cas, pour le mambo etali vie sociale, vie économique, nous on soit par terre. Dernièrement, on a reçu une information ni ministre de la Finance Nicolas Kazadi a fait une information que la réserve na biso se portait bien. Mais tout ça est étonné au moment où il y a Zoloba que finance to réserve na banque na biso est bien, mais vie est tambola malamute. Et puis le bélo c'est important makasi. Alors depuis moi événement au Salema na Ukraine, vente ya ba minerais ya ba bilo na biso et matipe marché za malam. Ça veut dire mbongo chokota na mboka mais biso population to mona te. N'est-ce moi personnellement pour connaître la difficulté dans le mois de décembre, mois de janvier. Pour nini moto balobi contre la ville te bakangio 2, 3 fois, 4 fois au dépasser plus de 500 000, 800 000. Mais mbongo zokota na mboka toye bate ekende. Wapi banani il faut pas bénéficier pour na mbongo wana. Makambo etambo na lolenge pene sengelité. Et loro Nicolas Kazadi alobi wana toza batu toza batamayeli. Au-delà au sein na moto to tangi to comprendre que mbongo zokota na mboka na biso. To luka sikoyo président de la République Sama Lukonde yaza chef à gouvernement. Atala makambu oyo na ba moi etikali avant élection tout le monde a changement. Tozo pesa moi félicitations pour tout le monde volontaire au sala banzela. Boso banzela bongi biloko boya. Donc quoi basu idée wana ba bongi c'est la biso ndelo ba bengi vie sociale. Si mambo etambola malamu te za ba volonté na bango moko. Là c'est pélimine. Émission la biso merci à Rosala Branché na kata tindika télévision aussi ko ka réaction ba imbo kande ba sili ko se plaindre par rapport ya social les alliés à kovanda te ba tracasserer les ki makasi et pas bande la biso ba wewa carburant les alliés à komata dollar les alliés à komata ya kolia les alliés à komata donc je crois bien ba maloba oyo ba imbo ka ba sili ko se plaindre to ba sili ko senga la ba konza mboka ba ko sala to ba ko réaliser o ezali souhait ya ba imbo ka to ya ba peuple congolais donc ba remercier wala ngana biyungu yo azala wala toujours branché la rate tindika pour la cause de image. Merci à Mike Zadio. Quand on m'a vraiment te commande à la prochaine numéro de Bandoro Sal là nous toujours à descendre et requitter sur le terrain relaxebino comme est-ce que Baimbo que bazali ko s'exprimer devant caméra to devant ba compte. Donc pour s'abonner, pour partager, pour liker, on se revoit à la prochaine numéro. Ciao ciao.